Yesu akufaki na Golgotha, tomoni makila Yesu oyo esopanaki, ndenge touti kotanga na Apocalypse 12:11, na makila na Yesu nde tosali nini tozwi elonga. Elonga wana tozo ko prononcer, toza ko lobango, tozo confesser yango na munoko na biso parce que tozo kuwa na oyo Nzambe alobi na biso kati na maloba na ye. Yo nanga mama yeba ke toza deja na elonga liboso ya Satan. Pourquoi victoire wana ezali komona na te epai na bana na Nzambe? Tangu obengami mwana na Nzambe, yeba ete Bible lobi na biso alongoli biso na royaume ya Satan. Mukolo oyo yo yambi Yesu kati na bomo na yo, ozali susu na kati na royaume na Satan te. Oza susu ko dépendre na Satan te, okomi ko dépendre na nani? Na Nzambe. Amemio na royaume, Bible lobi na biso na royaume ya fils na ye bien-aimé Jésus-Christ. Tango koti na royaume ya Jésus-Christ, okomi mutu oyo abotami mbotama ya sika. Nature oyo zalaki nango ya masumu, ozali susu na nature wana te. Ozwi nature ya nani? Ya Yesu Kristo. Nature ya nini? Ya justice. Tango yo ozwi, tango na mukanda ya 2 Corinthiens 5:21, okomona maloba oyo. Tango yo ozwi nature ya justice, okomi ko vivre selon pas loi mais selon ba principe ya Nzambe, selon maloba oyo Nzambe akomi koyebisa yo. Wesengeli otanga ka Biblia, tango bandi kotosa maloba na Nzambe, nde victoire na yo eza kozala manifester. Tango yo zotanga maloba na Nzambe te, ato tangi kosuka na kotanga te, ozo mettre ngo en pratique te, moye omona elonga na yo ezali te. Yango zali kobunda bitumba ya pamba. Toke na mukanda ya Ephésiens 4:23-27 to tanga poto comprendre maloba oyo malamu pe lisusu mingi. Ekosunga biso po bana Nzambe tolonga na kati na ignorance. Batu bazwe la biso ba enseignement ya lokuta. Ekomi lelo na Kinshasa batu bakomi kotika banda kokendaka place bazo benga suki mangengenge 24 donc chaque mois batu baza kuna ba santé ya batu ekomi kobeba likola kokende ko jenaka kokende ko luka makambo oyo deja Nzambe esi asalela kiyo. Oyo Yesu esa asala ki pona yo, oli yo ozwa yango, osalela yango, yo zali ko salela toza kokende ko détruire corps na yo pour rien, ya ko bundaka na Satan. Yo ko bunda na Satan. Sans Jésus o akoka ko bunda na Satan alonga ye nani? Bible zo bana biso aza risé, azo rôder tout autour, azo luka banani a dévorer. Ba aza dépouillé et pas ya bana na Nzambe, bana Nzambe oyo baza ba sama o bakangami na Jésus-Christ sepi. O bazo vivre en communion na Nzambe, o bazo vivre na obéissance na Nzambe, na amour ya Nzambe. Soki tozo kotosa maloba na Nzambe parce que aza papa na biso, bolingo o toza nango liboso na ye, yango ezo sala ke tosala kanini to saka maloba na ye. Tango tozo tosa maloba na ye, eza malamu totanga na Biblia po na ko comprendre que maloba o nazoloba euti epai ya Nzambe. Na bandi na mukanda na tangi na mukanda na Ephésiens 4 na bandi na 23 naza na Bible ngala bungo tokokita tina se. Kasi bobongisa mitema pe makanisi na bino. Monyelo kaliboso. Tango bongisi motema na yo, tango bongisi makanisi na yo, moyen diable aya kokota asala likamuka mabe kati na yo ezate. Pourquoi? Motema na yo ezali ya malamu liboso na Nzambe pe liboso na batu. Ayaka aya kotia yo makanisi ya mabe, me soki yo oza ini okangami na sepi, ozo recevoir vie o eza na kati na Jésus-Christ, moyen makanisi na ye et troublé yo akotisa yo babiloko na lokuta e bana ko troublé yo même na temps o na sola ki na mosai na Nzambe moko abenga kinga pona ko yebisanga ke mama Céline Nzamba pesinga message ke diable azo kotia ba message ya lokuta et pas na batu okomona ba ndoto ya lokuta. Il faut faire attention avec le diable. Akoyi ko kabola ona mama na yo ya kolakisa yo na ndoto ke mama no andoki, mama no azandoki te. Akoki ko kabola ona mobali noto na mwana na yo kolakisa yo ke mwana na yo azandoki, mwana no azandoki te. Tango lali na butu oloti ndoto,
tango lamuki na tongo yeba ko prier soki ndoto wana euti epa na nzambe nzambe o aza kati na yo na nzela molimo mosantu na ye saint esprit o avandi kati na yo ako révéler yo soki message wana ozwi euti epa na nzambe kokloba te ke non ngai na priaka mingi diaba koyokoya te diaba yake epa yesu autaki na jeune ya 40 jours 40 nuits diable yaki akoki pe koya epai na yo yo oyo okangami na nzambe akoki koya pe na message ya lokuta atia yo ngai o naza liboso na yo nazoyebisa yo diable ayelaki nga message ya lokuta na nzela ya mobali oyo message ezalaki ya nzambe te soki kondima maloba na diable mbelelo vi na nga engaki ezala détruit na mutu oyo batindaki na monde ya ténèbre na lalaki na butu na monaki mwasi ayaki pona kokoloba na ngai mutu wana nzambe atindi ye pona nga soki na pesi yo témoignage oyo pona kotalisa yo misala nini oyo monguna azali kosala na bato oyo bavandi kati na ignorance tango ozo détruire nzoto na yo diable azosepela ndenge oyo ozokokonda ndenge oyo oza kosouffrir azosepela oyo nzambe abengi yo pona vie ya gloire abengi yo pona vie ya esengo yango nalingi o comprendre volonté ya nzambe pona bomoi na yo victoire oyo esi ozwa oyeba kozwa yango po ezala manifeste kati na bomoi na yo me nzambe apesi yo victoire mais soki yo victoire wana ozwi yango te ose laisse epai na diable akokontinue toujours kosakana na yo yango bible elobi na biso touti kotanga makanisi na bino ezala malamu ekoma ya sika pe makanisi na bino ekoma ya sika pourquoi makanisi na yo ekoma ya sika koma makanisi na yo ekoki kokoma ya sika makanisi ya mutu oyo ekoki kokoma ya sika ezali kaka ya mutu oyo avandi kati na maloba na nzambe makanisi na yo ekochange par rapport ya maloba na nzambe oyo ozali koyoka maloba na nzambe oyo ozali kotanga tango ozali kotanga liloba na nzambe vie oyo eza kati na liloba na nzambe puissance oyo eza kati na liloba na nzambe ezokota kati na yo mpe ezosala nini ezomanifeste alleluya soki ozotanga liloba na nzambe te moye makanisi na yo ekoma ya sika ekozala te obanda ko vivre selon circonstance ya makambo oyo ozomona oyo ezosalamela yo mais oko vivre te selon maloba oyo nzambe alobi yango mwana na nzambe oza na besoin ya liloba oyo po osala nini okoma matire okola ocomprendre nini oyo nzambe esi asala pona yo otika bitumba oyo ezanga ntina oza kobunda ya pamba bitumba oyo yesu esa bunda alonga yo o bénéficier nango obanda ko continuer kala bitumba vina yo ya bitumba tini bon yesu na Golgotha msala nya kende ko sa na croix Jésus Christ akende ko sani ayaki pona ko pesa we longa oza muto ko komena ka vie ya bitumba te bitumba nini santé kitoko eza lisusu te kolia malamu eza lisusu te place nyonso to oza komona ba démon place nzambe mwana na nzambe azali yo mona ka ba démon et puis oza kobanga bandoki na butu la kamana mute kolamuka butu oza kolamuka pona ko prier butu titon ma sœur mon frère okobela mutu pour rien okozwa problème tango ozola la pongi ya malamu te okozwa problème na mutu pourquoi okamati vie na yo butu na yo olio lala yo ke no bundaka na satan bitumba nini yo ko bunda na satan makasi nini yo zana ko bunda na satan soki Jésus Christ azakati na yo te ignorance ya mungu teza ko boma yo pona lakisa yo comment elonga na yo oyo osozwa yango poto tangaki na Apocalypse 12 ndenge ni ekoko za la manifeste toke kaka na Ephésiens 4 wana toke siko na 24 bozwa bizaleli ya bato ya sika oyo nzambe asala ndenge ye moko azali alleluya nzambe alobi asali biso lokola ye moko azali yesu bisika nyonso atambolaki bato oyo bazalaki na milimo ya mabe bazalaki kobanga yesu esa asali yo alobi asali yo ndenge ye azali esengeli yo bisika yo ozali bandoki fo babangaka yo ba magicien bato bazala ba misala mabe tango ba moni présence na fo ba lenga ka présence na yo yo ko lenga ka bato na te pourquoi 2 Corinthiens 3:19 lobi na biso nzoto na yo eza temple ya Saint-Esprit Jésus Christ esi avanda kati na yo ye na papa bavanda kati na yo yesu aza kati na yo présence na yo
ezomema gloire ya nzambe.